Arubanga soki akei pour bima. Arubanga. Omona kaso akei abano zonga zonga. Abano benga air nyos zonga. Mais yo soki olataka ba robe ba mamelo. So olataka ba robe ba mamelo. Chira omono njubuka. Robima libanda amoni ba abi libanda. Akolanda bango. Amoni. So amoni bana na mikewa na ba ujana akolanda. Oloba o batie mobali na kisi. Batie mobali na kisi te, kisa bolingo ezalaka te bébé. Kisa bolingo ezalaka te. So batie mobali no na kisi yo pe lataka sexy akozonga mpangu. Na ebisi na lati mabete na dodi awatala na dodi ka mukeka na dodi le ka libumu. Na chiki libumu libanda te mama na dodi ka mwa lidusu wala do. Moi koto edoda mikado. Zomona. Moi ododa wana kaka ninga za wana. Azo yeba deja kuna. Batu bazo diongola. Batu bazo diongola kododa moi sinanga dodi kododa liboso diu. Batu bazo diongola akokende te. Wana na memi bino sikoyo. Na memi bino na Kikongo Ba Kongo balobaka malembe. So je pesa mwana conseil uzungi uzoloba malembe. Dio dikadu ninga zawana moya kende zate lobi aloba zoloba. Yo kabana ne bazogana. Lobi kitoko na yo ezo pekisanga na kende musala. Coach Nicola yebi alobi bono. Ozomo, ona nini lobi na lata ki kilo cha mkie. Na lata ki. Lobi na lata ki mwa mugondo wa mkie kaka. Ya boye awa, lata ki mwa gondo kaka mkie. Na sengle. Na benji ujana boye na protège. Na boye ba protège wana bazoteka na Zalando no. Ba protège mu bazoteka na Zalando ya mabele boy eza 15 € bokende na Zalando bokomona bokomi kaka soutien gorge protège bokokuta ngo soko lati ngo ezo tombola ujana ekotombola moye okocha soutien te olati ka bongo etomboli o libele olati sengle moye olata soutien zate papa akotala bazoko ndenge nini libele ngo etelemi lisusu. Papa zo kamwa. Etelemi boye lisusu ndenge nini. Moya kende musala ezate. Akoma kata ke musala mke abengi. Bonjour. Ta coach le bisa koti. Ba fani coach moninga. Na robo ma coach na tension. Omoni na robo mon attention coach Nicole. Yaya, na été photo la taboué maman. Tozana super papa ye moraza mona nga déjà ndé na obi ma bébé. Banga te yaya, tina na obi maman nga déjà chérie. Comment te? Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour les amis de Ariachou. Bonjour Sheila. Mon fou là la chérie mon sexy yaya. So là mon sexy boy. Mon bali moya ke kolula moi si msoli banda zate azala kana yo. Boyoki. So là télé chérie ba sexy hermon boy bois kami moi sexy. Chérie moi mona mona libande zate. Ozo mona ni azo mona boya akochika la kofanda. Moya kima ezate. So ka bimi libanda amoni chérie msusu akozongela yo. Mon fou là ta boy. Ozo ochiki moi libomo. Azo banga soki akei. Au banga. Calaming tête na Joya France. Bonjour Priscilla. Bonjour. Oui. Nalinga tayoka.
Moni, moi t'aime robo ya pied caramel. Moi taille, on manse libumu na confo. Zwa confo manse, on manse. Otumbi graisse awa ya mapeka oyo, otumbi graisse. Chéra ko kimate, akozala. Ozomona. Wana secret ya biso ba mama bizali. Wana secret. Ozu moi aïe, ochieli moi aïe, et ça lui au moto. Basongi songi tala nde balinga bo ba ko partager. Bon partager maman ba tondi en ligne. Nazo isemno mama solo. Ozu moi aïe moko ko chabi chacha te ko beba. Ko chabi loko ko yoka yoka te bi chacha te. Aïe kaka. Ozu kaka aïe kako chi. Et ça le moto moto. Ozu beurre de karité na aloe vera uchi. Soki ka papa ye kaka. Yo okende musika te. Ulatika sexy. Ochiki mwa na chiki libumu te mena dodi ka mwa kododa kaka. Zongo na dodi liye ka boy. Ndaza wana zo kenge na zo diongola ngai. Leba kongo balobaka zo diongola. Ninga mkemke zo diongola. Soki ka camarade Nathalie adongoli. Ayebi ka bazo lula ngai. Yo ya libala koma mamelo. Tala ba robe milai. Maman. On va perdre. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Non, ça live, enfin je fais ces lives. Et je pense que ma femme, elle n'est pas au courant que je suis en train de faire ces lives. Tomeli libumute. Donc, c'est ça quoi. Toujours travailler, toujours taille. C'est pas dit que c'est une bochibana, il faut une mitika, non. Hein? C'est une bochibana, na koi komitika tepo. Père aza toujours jeune, il faut que na benda. Kamne na kupenda. Donc, au monde binomoko. Votre sœur, elle vit toujours dans les délires. Donc du coup, elle ne sait pas que je suis en train de faire les lives là. Parce qu'à chaque fois qu'on sort, elle est toujours dans les délires. Donc, on a travaillé. Oh, babi moi ça libala laksa libumte maman na été toza na choix te maman. Na été to laksa ka chérie choix. Non, ne touche pas na boule. Non. Ya. Donc c'est ça quoi. Si vous avez des questions, vous poser. Vous posez dans la privé. Vous bengi ngai to solo là. Même si vous avez que ça me ma moto te na otiape lien ils allaient rappeler na page lien ils allaient na page lien ils wana au cliquer kayo mon lien au code. Regardez vous-même. Donc à chaque fois qu'on sort, il faut qu'elle danse comme ça. Chou, ça va? Allô? Ça va? Photo T, non, ça live. Non. Aolanda bang. Mais ce qui yo boakami. Osali boetai. Omoni, osana nduta te. Osali ten caramel, chocoté. T'aimeras bien. Donc voilà. Donc c'est ça quoi. C'est ça. Moni. Donc filmer biso yote ngana sola na bafali na ngai ya. Aux autres follow là déjà. Oui, na sola na bafali na ngai baza na olaksa bango ndeto bwaka mina taille. Mamoni kitoko. Non. Oui hein. Bon moi na sali na travailler donc non la samno pe na ba sport nini faut au sala. Faut au sala pour na libumu na massage nini to sala pour na libumu donc c'est ça. Moi même j'en ai marre tout na travailler en ici. Voilà. Dans ta voiture.
Voilà, bon moni il a travaillé taille donc. Maintenant si quoi problème ici na sisi problème matin, na sisi problème à taille, maintenant tu as travailler. Grand frère, au royaume ça va faire un bonjour. T'es moi tous les qui toko mingi n'est pas ça moins difficile pour non. Oh grand frère nangai donc il y a un nganza ma pesa biso na poto. Tu arrives à kitoko non, kitoko maman. Merci beaucoup. Un camarade de papa Mike, hein? Camarade de papa Mike. Donc, place na yara mingi ko passer batan, koti kabana, soki ndeti na bimi, to na course mona papa. Ndeti botoli ngato ke sala moi sorti en famille na chérie kaka na mbali na. Mafio. Donc awa ndi pesi na yo tika bana na ngai ti oki osombi pe commandé te na yo te wana euta États-Unis na mona bato ebele bazo somba ya Amazon na lobi te ke Amazon eza mabe na lobi yango te mais bato mingi basomba na Amazon bazo zongela biso koloba ke ezo sala te toza na deux sortes te eza soki 3 soki 2 soki 3 soki 4 na yebi te mais nga o nga na salela na yebi ke toza na deux sortes oya Amazon na o biso to teka ya Amazon pesa bien. Par contre, ya Amazon eza ya kotokisa. Ya kotokisa, otokisi on a mai ya Amazon. Ya Amazon eza ya kotokisa. Nzambe na le goût de ça. Vendu. Likolo lokolo nchampi wani. Nchampi. Yesu te la smaka. Continue Nicole, merci bébé. Nanalo ya Amazon eza la toza na 2. Ya Amazon na ya kotokisa na oya kotia na tasi mbala moko chauffer mai to na mai ona melaka na directement na salaka nazwaki ka mai nazwi na tie na meli o biso to tekaka donc pona nga ndenge na sala constant o biso to tekaka ndezalaka makasi même si omonya na Amazon somba mais o biso to tekaka oya kotokisa tie na casserole munene otokisi wana ezalaka vraiment makasi te parce que so otokisi yango lelo fo melango lobby faut melango lobby na mekango pe na luka pe na mekango na melango lobby mais na monango esala makasi te esala vraiment makasi te par rapport au biso to tekaka quoi par rapport au biso to tekaka bimite numéro yango na épinglé bato pe baotia ba cœur numéro yango na épinglé ezali ezomona na yango bato baotia pe ba cœur wana donc bomela te bomoni tolobaka ya solo pa na biso tricherie za te donc c'est tolobi tolati gain te moni c'est normal na boti bana misato donc fo nazala nango oyo ekendaka nango te lobaki naka esala chirurgie esthétique lobaki naka esala chirurgie nde nakoki olongola yango mais naza nano mpe naza prête te oki osala yango mais soki mpe esengi tosala tokosala kaka choix eza te mpo na taille babi tokosala nyonso donc c'est ça en attendant biso moto oyeba déjà bilo oni tokotravailler pour na taille pomoni na travailler vraiment oh eza nango normal donc engana lakisa bino bomona biso totrichaka te tobi te à régime ventre plat donc c'est tobi to melite oyo ezokondisa libumu yaya na place oluka o corriger nga na français bébé salaka régime chérie bisous yaya na place oluka corriger nga yo komake balobaka boye ma chérie yaka nde tosali so régime yaya o perdre ata 30 kg esalo bien po soki munene leki yango ekomisa motema mabe ata moto aloba mambo bien tellement oza bourron mpela na motema no bando yokaka bien te donc yaka tosunga yo tosali so régime yaya motema mabe te ezala gentil oyo ti chérie merci na bato nyonso basepeli donc motema mabe ezalaka nango bien te fo ozalaka bien na ndeko na yo
Faut ça bien ndeko na yo ya. Donc ndi na ndalo ba c'est to le bito que ça to ça. Mais ce que to ça na biso te po biso mona na minute to ana na makasi nanu ya osala nanu ya bwaka mananu boye. Yo kanga nanu nzala. Ya olia nanu banane kaka na pomme. Ya olia nanu mwari ya mukie kaka. Na minute to ana na makasi wana donc moi eto to lukela on va midi à 14h exact donc non aider bino. Non aider bino non laksa bino nini o na sali. Nini o na sali pour na perdre vraiment 22 kilos. Yaya na ngai ah biso do tricharaté yaya ah to zo bezo eza ventre plat omoni ah to lo ba ventre plat eza ventre plat donc soko melite na biso continuer mais là vraiment zo continuer zo mela longola kana mtuna yonde esprit que non na minute non sa régime longola ngo poso longoli kaka oui na ko epengle numéro na ngai pona nazo yeba kutu ninga ko epengle yango te zia mko na ngai yo edi na mko na ngai na ko sandeni te na ninga na epengle numéro A. Comment je vais faire pour Nina comment ah voilà yango ya manki yo fa ko zaka mobile na ngai oh oui 89 88 50 na tindi après na épinglé voilà mikolo ba fi ba mo la taka ba pile bo ensemble la pile wana na lula muto mo osombe na ensemble na zate tenga anniversaire na ngai za le 14 mai otine boso me ensemble mon boy zo za la pile boy ya marche longue boy eza za la collant eza combinaison et kanga manebi ke boyebi yango boyebi ensemble na oloba eza ka boye mais eza ya kanga ma boye bo monde na eza combinaison boy china si maboko na ngwezo kota boy abonnez-moi à gentil za ata ko sombela ya chou abonnez-moi à gentil za ata ya chou na sombeli yo ensemble oh ya ba fanyo bando kabela biso ko kenda wapi yo ba fanyo bando kabela biso bambo bando tindela bambongo kenda wapi Coach Nicole coach Benge coach Nicole voilà merci mon cœur ouais na épinglé déjà ya mwana na épinglé numéro na nga ya mwana donc fait que super papa za mobile na ngai po na désolé Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.